magazine vous a été offert par Am Design et Construction. Il est donc difficile d'apprendre dans un environnement poussiéreux causé par la plupart des marques de craie. C'est pourquoi nous avons créé pour vous Adecholk, la marque de craie qui vous aide à passer au niveau supérieur. Adecholk est le choix ultime des éducateurs et des élèves qui n'exigent rien d'autre que le meilleur. Grâce à la formule de haute qualité d'Adecholk, vous pouvez faire l'expérience d'une écriture très douce qui glisse sans effort sur le tableau. Fini les bavures et les morceaux qui s'effritent. Adecholk est conçu pour vous offrir des couleurs vives et audacieuses qui captent l'attention et rendent chaque leçon plus vivante. Elle est parfaite pour la salle de classe, laissant un impact durable sur chaque mot et chaque illustration. Adecholk, la qualité, c'est nous. Congo, Kinshasa, Brazzaville, Angola, Biscayan, Bozili, Bakou, ya Kolanda Biso, Motenabim. Monsieur le vice-gouverneur Edi Yeli a salisaki assainissement kuna na port Yandolo sur l'avenue inflammable na triomphal Tolanda. Akolo biloko bona ba bakaye na bakaye zali ba Congo bitapelo biloko telo. Intervenir pour l'ongo la biloko na bino erango il a plein
Nanga eza boye toza na Gombe na avenue Infamable potopoto eleki awa toza na ville mbula soki ebeti moya totambola eza te bakomi kolia biso bambongo na mikongo na bamoto moko boye na badistance mike potopoto eleki mbula soki ebeti moya totambola eza te tozonga eza te potopoto eleki soki elataki keti ebebi na potopoto nasepeli mingi na vice gouverneur ndenge aye mpona kobolisela biso avenue Infamable akokoma propre. Merci mingi pona papa na musala azosala kitoko. Pa atindeli biso gouverneur po asalela biso ba makambo papa vice gouverneur idi yele abongisela biso nzela oyo pona bayike baza pena kalima po biso bayike pe to amupanzi oyo tosepelaka te mutu moi potopoto banzela mabe yango wana penda tofasilite papa ayela biso na bakala niveau abekabuya leba bibotika baba batanga bateka po batanisa bana botika papa samusale na route principale ya Kimbepete tolela Kimbepete tokobina Kinshasa ebonga tobonga nde bamama batika lose batika la couleur na bango bapo nzela esalini eza C'est juste ça. Sinon, on enlève tout. Même la presse, c'est ça. On fait sa part. Il n'y a plus de marché ici. C'est tout simplement ça.
badega oyo ebaki na kosalama na nsima ya mbula oyo ebetaki samedi kuna na Matadi Kibala Ursula Diatumwa azalaki wana. Awa tozali na Matadi Kibala précisément na Campem. Na nsima ya bamvula ebetaki mokolo ya samedi kino dimanche na tongo ekozaki badega moko matériel impossible. Kaka ndenge diton français elobelaka biso ke après la pluie vient le beau temps, na Kinshasa ezalaka nde le contraire. Na Kinshasa na nsima ya mvula ezalaka nde milelo na milelo pe nyongo. Ndeti mbula oyo ebetaki samedi makambo yango esali tolukelango kombo. Mabele to sable etondaki ebele na makadam, mituka ekangami ekomi tina niveau ya kobaluka. Tala ndeti mutuko oyo. Kuei bakondi botela biso nanu nzela oyo ya Matadi Kibala po musala bachino basaleli biso ma papa penza po bambula eza koya toyebi te so tokokimela api ya boye kitoko te dossier oyo à suivre keyo oui tolakaka pe tokokisaka botala lenge nini match elekanaki ya magazine CNLF tolakaka pe tokokisaka tika tolanda en image le lenge nini match amical ya magazine CNLF na fondation Parmena Kalu ebetamaki. Christian Soldat Mwana Nzambe, Koseke Bolingote. CNLF, magazine de proximité. Alvin Ekese, Alkin. Papouche. 32 à Salubi. CNLF, communication lingala facile na kacha Congo. Sokolingi oyeba na toke bayeba yo. Isaka magazine de proximité. Baka bango Kolkata beta sistoni yo beta de no de quoi de rande bango ici apo cha ba kilo de de la France congolaise, mon DG Mama Kacha, Mama Matadi Katangu, Mama Yaba Ale, mon fils Kapataye, capitaine de
Consentement na biso tozana esengo mingi parce que esangisi biso mokolo lelo ememi encore bomoko na famille entre magazine ya CNF na fondation Parmena Kalu makambo boyengo ekolisaka bomoko topesa message parce que yango ozomema sur développement bolingo na mboka na biso yango wana esengo eza tellement makasi toganye bango na match ya lelo match eke 2-1 mbala esima peut-être bango mpe bakoki koganye oza importe makasi eza bosangisi ya boye bokutani ya mokolo lelo mpona tokabola esengo na biso awa tosuka awa tokesu quelque part mpo tosepela encore elongo mpo tokolisa su bolingo tolakisa na mokili esengeli batin boye ezalaka mpona sante na biso mingi ya koloba eza mpenza mingi te aussi pour ça vice versa. Donc comme venait de dire donc, notre frère Pamela, ils agissent dans des jeux de loisirs hein, entre les deux. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous avons des choses il y a un groupe mais na match nous sommes toujours les meilleurs et les perdants. Quant à moi, en tout cas, tout était bien passé. En tout cas, station, tous les deux équipes se sont bien comportées. En tout cas, merci. Donc, bandai bien, tu es na deuxième minute bafa ekoti donc deuxième minute tous un match retour ezali to bosser puis tozongisa oyo ya mike mike ezali to bosser match donc oyo lekisi eleki tout à oyo merci Le match est très bien passé. Nous avons eu à confronter contre nos frères de CNLF, nous membres de la fondation Parmena Kalu. Nous avons eu à échanger quelques minutes de football, un pur moment de plaisir accompagné de nos très chers frères. Rien d'autre à dire, rien d'autre à ajouter. Maintenant là, nous passons au troisième mi-temps. Merci. A gagné des 1, a gagné des 1. Ouais, Neko. Ah, toza wapi? Peto salani. Ah, toza maïda. Eza pratiquement la première. Ah, toza fêta na CNLF. Nous gagnons par mode 1. Fondation Parmena Kalu. Grâce à nous, on a commis un. Ça y est, on a raté. Merci beaucoup, président de CPLI. Bonnes choses arrivent. Ah oui! CNLF kitoko yo wapi? Elengo yo wapi? Mama pour na bino yango yo. Toujours, always, Nicolas Basinga. Hey, yo! Christian Soldat Mwana Nzambe, Oseka Bolingote. CNLF, magazine de proximité. Alvin Ekese, Alkigne. Babouche. CNLF, communication lingala facile na kaja Congo. Sokolingi oyebana toke bayeba yo. Izakaka na CNLF. Kalida image banda, magazine de proximité. Oya biso ratakate. Magazine aboye basui wapi oyo. Magazine de proximité. Yolingi ben formation kitoko. Aïe aïe aïe, yolingi ben publicité. Yolingi ben foula yo 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 yo. Asielele yumula bango yumula. Ale yumula bango yumula. Abamona na te yumula. Ale yumula bango yumula. Magazine pesa José formation na lola. Yango ekomiselaka faci beton ba news. Ah, la magazine qui fait la différence au Congo. Harry c'est un cardinal de la France congolaise.
PDG Mama Kacha, Mama Matadi Katangu, Mama Yaba Ale, mon vie. Papa, maman, lycée Monaco, ils ont continué dans l'inscription. Botinda bana bino. Lelo parents bakoma komituna soki na kotangisa mwana wapi papa mama kohésite te botala ekole kitoko oyo bacheli biso na funa na ville province ya Kinshasa ekole eza kaka moko yoka bien lycée Monaco eyeli bino biloko ya sika nouvelle version ya lycée Monaco avec l'apôtre le maître Idi Amine Linzokembombo yende apesi bino offre monene ba parents pona kotangisa bana na bino yoka bien maternelle primaire oyoki bien système ya gratuité ya enseignement ye azo continuer yango toujours po aza na souci ya ko contribuer na vision ya chef de l'état et bongo secondaire to pe humanité otuninga combien allez-y bula makutu na $100 ya pamba mwana na yo atangi ya demo bimba biloko boye pokomona yango kaka na lycée Monaco kuna okokuta ba option nyonso ezali mwana na yo asalaka ba option scientifique littéraire to pe technique oza mobimba na lycée Monaco lycée Monaco nous sommes créés pour réussir bango kuna erataka te réussite eza totale avec char de Dieu l'homme au retour à la parole sia ya boye bazui wapie ekei. Ba inscription, ils ont continué. Kuna na école de foot, centre Gafa, botinda bana bino. Mama potinda bana na bino na centre de formation kitoko Golden Apex Football Academy Gafa na Mukuse awa bana bakozala bien formé na domaine na football ndembo oyo esengo te bijou monene monsieur le président Adelar Mintenda Telibiso yo la communication centre de formation na biso déjà et démarraki lelo ezaki première sortie na biso bino bomonde za bana baye ba parents oyo lora bozana na ndaku botinda bana baya bakozala na cadrement moya bien lora sérieux ezali en tout cas c'est du sérieux bato sepeli lora lelo eleki lora dans les bons soki oza na posa okomisa mwana yo oyekaka awa na terrain asosa na Kasavubu lora okozwa ba disposition nyonso eza na terrain tala mwana mama oyo tikali na ndaku kima na lombango deja ba inscription bandi baboti botinda bana na centre de formation Gafa eza na 3 catégories kobanda 5 ans tina 16 ans baboti pokima na lombango pona mbongo mukie mwana yekoli ndembo oyo ba fitir Mbappé pe ba Vinicius pourquoi pas Cristiano na Messi Bellingham mpe abimiawa kitoko yo wabie kitoko makasi qui dit mieux hakeyo oui Tande tokomi na suka magazine CNLF ya mokolo lelo o angai wa bino Ursula Diatuma la fille à la taille évangélique nazaki na sengo ya ko présenter bino na pesi bon séjour na ngai epai ya mama na ngai Françoise Matala pe Ketia Matala na mboka Kinshasa kimia o maboto ya bino